lisusu bino batolanda biso na www.congolokole-news.com. Congo Lokole lelo eza awa na Fatima kokutana na ndeko na biso maître Texas na banzi boyebiye aza mutu munene aza na ba ONG na ye oya sungaka ba albinos tozo kende toke kosola na ye toyeba abandaki yango ndenge nini likanisi wana oya bandaki kosala musala na ye ya ONG na ye bate boyo kosala ni soko moye ezali okoki ko expliquer so momuke po bata Congo Lokole bazomona biso expliquer bango. Non mais Fatima ezesika oyo ONG Bandundu, la grande fondation Mwimba Texas qui s'occupe de la protection, défense, encadrement et assistance à Bandundu pour les personnes vulnérables nyonso et pas ya on est de sangana de temps en temps donc ba tout ba ebiete ba manifestation Bandundu ça la manka mingi na Fatima. Alors les autres zaki na réunion à comité directeur et pas ya pito utaki na Kikwit na Bandundu ONG totalisé 16e anniversaire. Donc ils ont fait munene to sali yango na Kikwit et puis to sangisa ki yango pe na journée de l'enfant africain batunyo surtout ba ebiete le 16 juin les enfants ont été massacrés en Afrique du Sud pendant la période d'apartheid à Soweto to sangisa ki bandundu nyoso na Kikwit mais bana ne bazalaki en exergue bana ya bandundu na baza bandundu te ba yemba ki banzemo basaki ba récitation nyoso na pona ko faciliter intégration et bandundu pe ko réduire marginalisation pe to kabola ki pe ba produits pharmaceutiques donc ba crème solaire ba vaseline ba savon ba chapeau ba parasol et pas bandundu to sensibiliser pe to considérer bandundu ba mindima ke bazali batun de batun to zali ba sous-homme te pe to senga pe na bato baza bandundu te balinga biso bandundu biso nyoso ba yakela manzambe po lelo so tozi lamde razo to kati makila yo mama mudozo to tendre nga micro na ngai ndundu ko kanisa tege makila na yo ko bima rouge bonga bandundu ko bima jaune biso nyoso tout ezali kaka rouge donc voilà ndenge tozo buna tozo senga tuna batamite mama basunga ONG Bandundu Fondation Mwimba Texas, la grande fondation Mwimba oyo sala musala kitoko lelo bandundu bakomi valoriser na RDC grâce à cette fondation Mwimba po mama banda kala yo monaki ndundu nini a renisa ki bandundu po ete baloba makamando melelo fondation Mwimba Texas kachero ya ndundu Mwimba Texas zo bunda muke azo na kacha yo senga yemoko alia ndambu pe asunga bandeko ne bandundu alors bato bazo sunga biso muke bazo mona que vraiment Moussala et Zosala, ma pe bandundu bazo se retrouver. Si quand on décide que te si comme mbaloyo, si vous êtes to sillonner RDC mobile na province nyonso pona to recenser to sensibiliser to constater bandundu pe to kabla ba produire de kokoza na yango. Mais nyonso ezo senga bambongo c'est comme un artiste quelque soit de potentialité, de capacité, de créativité, mais sans soutien, sans sponsor, sans mécène, on est nulle part. Ce qu'on a ONG wana oya bino ya bandundu ou bien ba misusu o baza malade bozo soigner bango ou bien de nini. Misala to ko bomba te mama ba ouverture wana ya kopesa misala na noyete mais eloko mutuya ezali d'abord ko sensibiliser bandundu po ba mindima po bandundu mingi bazaki complexe le ba boaki complexe na mai grâce à grande fondation Mwimba te ONG wa bandundu pe en plus de cela to yebisaka ba parents bazana bana bandundu ndenge nini faut pas protéger bandundu ke bokeba po ennemi numéro 1 ya ndundu ezali moi et que maladie e ravagaka mingi bandundu ezali cancer ya peau do faut bandundu basala katuna ba chemise ba tricot manche longue basala katuna ba chapeau ba parasol biloko to kabola ne to sabo to bonga masiko po le 6 septembre to kozala a na Fatima ya omoni réunion do sanganaki na membre no so comité directeur po to bongisa ndenge nini le 6 septembre kozala po na to kabola ka ba fourniture scolaire ba kaye pour te bandundu ba kene kotanga pour avenir à l'obé zali bana wana soki batangi date lelo ndenge chef de l'état loba ki ete ba personne vivant avec handicap faut pas se retrouver dans ba institution mais soki ndu nango atangi te ako se retrouver dans institution ndenge chef de l'état loba ki ete bandundu faut ba autorité ya mboka ba continuer ko protéger pe ko soutenir bandundu pe discrimination pe esila voilà maman ndenge dozo sangana vraiment pour ete bandundu ba ça la valoriser. Bon, ONG wana ozo sala wana à la longue ba 2020 ba 2016 likanisi na yo eza nini pona bandundu o bakoya sima. Ba projet ezali mingi to na souci à sala ba centre de soins pour des albinos pona ba soins na bango et puis en plus de cela to sala be ba centre musu pona ko récupérer bandundu musu soyo batanga te ba ibata ko commenter po moni mama pondundu atanga lelo ezali pasi po discrimination ezali mingi ba préjugé ozo tanga na bandeko musu baza bandundu teta musu o pusani pemena tableau pona tanga lo do mona malamu mingi to ka ndundu yo longola mutula yo soko za na maîtrise te
okobwaka bakaye na babiki na bakreyo komosala catch na bandeko wana donc musala eza makasi oyo tozobunda po ete bandundu bakoka vraiment ko se retrouver donc omoni ti lelo tozwi ba responsabilité même na seni kuna mpona ko représenter bandundu nyonso wana namoni ke vraiment ba autorité ya mboka balandaki message ya chef de l'état ndenge sikoyo touti même kikwiti tomoni gouverneur Jean Kamiseno akotaki masolo yango ya bandundu le maire de la ville Jean-Claude Mungala pe le commandant de la ville le colonel Egwake vraiment bango nyonso ba protéger biso kitoko soki bato mosusu balandi vraiment maloba ya chef de l'état ekozala esengo mingi donc voilà yango tozobunda bunda malema tokendaka tu malembe lentement et puis sur ndenge caméléon akendaka mais je sais que l'avenir nous réserve beaucoup de bonnes choses liloba suka poto komi na suka pona bato oyo bazana bandundu na bandako na famille o bazomona bango pamba bazo considérer bango te conseil makambo ezali mingi lelo tamsu ndundu balinga bala ezali toujours problème suba koma obenga bango bazala bandoki voilà ba préjugés ezali mingi ono bandundu babala botika biso beto vivre po sensation bino moyoka yango biso tamsu lelo bandundu balinga ndunda mobile alingi mwasi moko o azali ndundu te mais problème yo lingi ndundu ndenge nini est-ce que mibali basili ndundu wana kozula mo tamsu ndundu wana koluka mbongo koleka kutu ba mibali mso bandundu ndenge moko na basere na biso dozana mango awa omoni ba basere kitoko na baleki kutu bandeko mususu oyo bazali bandundu te me basi yango bazata musu kitoko te mais siko ba mibali o balingi pe basere na biso boyana nenga bien bo bala bango ezate yaka ko découvrir pa basere na biso c'est un or ou en argent so ka ko découvrir 100 mètres bilo on na zo lingate on a risquer ça la catch na batu mususu donc to senga ka lisungi vraiment pour être ONG oyo et que neriboso. Merci papa maman so za moi liloba olbata moi maman pour la parole bat mususu bako kala hein kala en plaire ya fondation ezala kité bazala ki ko déconsidérer biso pona ko bala ezaki moi pasi po jusque là to tiko zala na albinos mo kaza na kati ya comité akei aza marié mususu azobala les 12 ans ça la civile la bala les 21 donc à partir de la fondation considération moko boye komi donc j'encourage pas ya bato yo azwa chance akotanga te azwa nini te donc po ba négliger ka ya albinos azandundu donc courage wana azongela ba centre de formation ezali akosa ba couper couture soka za moi c'est la mobile akosa ba esthétique donc pour na ko se rattraper na vie tard ezala raté. Donc, à mindima, donc, il faut au mindima, yo moro ki ozandundu, et puis au mindimi, c'est pas batou. Au mindimi, c'est pas batou. D'abord, na makambo yo bando la poto za ma capacité, belé, ndenge mokara, na batou yani, le roi nga moko esthéticienne. Donc, naza en capacité, et arriva qu'il n'a pas sa cours. Cours, on a pas ça, donc, naza nga moko albinos. Bana on pesa cour baza ba mwindu ba kwa pe ko boya madame tolingo pesa so maele note poza ndundu mais na pesa bango ba bima ba promotion bima donc ça nazo encourager ba o baza na balbinos na ndako ba négliger bango te ki no batika bango baza la négliger ba tanga classe te ba boaka bango po baza balbinos donc ba laksa bango nzela oyo ekosala ki lobi bazala ba kana kosenga kaka na bandeko vraiment vis-à-vis ya balbinos bazala vraiment malamu na biso et na kosenga vraiment pour la discrimination vraiment et c'est kaka ndenge chef de l'état alobaki ke balbinos na ba personne vivant avec donc en général ba personne vivant avec handicap va se retrouver dans ba institution vraiment on a pas ko diminuer benza discrimination donc souhait na biso vraiment ezali pe que Naba Mikolekoya, Balbinos va se retrouver dans la instance de décision et que vous allez bien vraiment pour la discrimination vraiment équitable. Mais ceux qui n'ont pas constaté quelque chose pour la conserver, Bandikonabiso. Botika kulukali wana biso na lombango tuzali bando kite tuzali na makile uti na bino nani oyo ayiba kamokolo ya mbotama na yen pelisusu ayiba ko botama loposo nini. Merci. J'espère que bandeko nyonso basi balobi conseil kanga na pesa na balbinos ba se rabaisser to tamba toujours tout likolo ba o bazana makasi osala quelque chose ba sala. Et puis, banan albinos, boza toujours na bolingo vis-à-vis abisso. Merci en personne. Après Sabino mon salam et Sabino bien. Bon ba maître va comme belenga na champion bon ba maître amike belé alors siko tout le sali musala bena de conflit bon mais robitanga na banaki sport batalo ba mais non yorkolo ya ndundu ba ve banso sayu na avec yanga beni lokolo za ndundu ko sala catch te boso ba beto li kofi comme rouge le mer le 650 combat 646 victoires 4 ni do faut sala ndundu pour sala yango na même ba coupe belé le champion d'Afrique puis l'unique kajera mboko ya osala décorer sur le chef de l'état donnant la médaille chevalier des ordres nationaux mais faut vraiment osala
bandundu pour sala yango. Donc na sala karaté, na sala self défense, na sala lutte gréco-romaine libre olympique, ben na sala catch. Donc bat nous walingo kota en contact na ONG bandundu la grande fondation Mwimba Texas ba ko benga biso na 04 36 895 099 99 36 895 to koti na boîte na biso ko comme biso na albinos@yahoo.fr albinos papa bandela numéro bandela ke malembe pole po bat ba olanda biso bazo noter po ba luka moyen ba benga biso ONG na biso ba soutenir yango. Oui mais rolobi bien vraiment pour mon numéro yo yambing biso yo lingano bandundu po mon sous journaliste muso interview ndundu ya za musika tika microbo mais yo za bana pemeni donc bato boningo kota en contact na ONG bandundu la grande fondation Mwimba Texas ba benga biso na 099 99 36 895 099 99 36 895 to komeli biso na albinos fmt1 @yahoo.fr albinos fmt1 @yahoo.fr to koti na site na biso 3 fois www.albinosfmt.com 3 fois www.albinosfmt.com poste nga be bandundu kozela te foza na mbongo ebele tam susu oza na mo ba parasol oza na ba crème solaire nyonso koza na financement boza na ke sikoto préparer bido batamikiri to préparer siko rentrée scolaire to yoka kaka non le kana no soki na wa agence nini la bénédiction s'arrache yo zoko na western ba mani grand mezali yo zoko na luka bénédiction musika bénédiction saka ka pemini tam yo sungi bandundu nzamba monike nous on a ce qui hypothèse était à crème grâce à maman moko na Londres na Suisse na États-Unis aza so wapi donc voilà ndeti picho pacho asota likonko ya sunga batu mingi Fleury ba le kombo sa à Londres asunga pe batu mingi pour l'ambassadeur asunga pe batu nga benga ka coup de grand ye pe côté ko sunga asaka tondimi bango ba sunga pe bandundu soka sungi bandundu biso ndimi ka solo za cour de grand kota bandundu asali na no rien to kondime pendengini to ko timso makelele kaka to zonge pa nuke mer to sala ke mission na bino cour de grand sali quelque chose tika beto betele cede mais siko cour de grand sunga ka bato ba bandundu te pour l'ambassadeur kombone cour de grand pour l'ambassadeur cour de grand aza à Londres bon cour de grand sikoyo cour de grand to lancer appel pour mona ka yo pour linga ka bato tout dima réellement pour l'ambassadeur alinga batu nyonso to lancer appel pas nae donc qui court des grands biso pe tondima yango tondima ke akabola kate maître ce ko pesa batu mbote na yebi bien que oyebel mokil mobimba encore biba yemi sate sabi maître Shaolin na Bruxelles kuna na Belgique mbote pile ba maître tout za la karatéka boxeur judo do bande ko tuka ko balinga ka bandundu na pesi bino mbote po moi to bano tanga ezate mudu musu baza musicien di Papa Wemba alela pe bandundu bon comment to lobelete y émission na biso na maître Texas bomonier ebele ba ebiete ba yoka ke kaka mais lelo Congo lokole ekiti écoutez na maître Texas tout ko lobela ye moko alobi tozo se ah kasi na recherche te bozu ka ndundu wana to lukaka papa to lukati to moni do mtema na biso ekiti tozana na maître bino mo boye kinde maître alobi na pesi merci et pas qui dit bisengo yem tazu ba image o na pesi merci na Patrick Nsala yende mutamonte yango na pesi ba mbote belé et pas Christian dis number 1 pour la nité pour l'ambassadeur si koza na Londres yo moko yebi ndenge maître Texas alobi nga benga ko coup d'écran na bosanité Fleury ba le komboso grand frère propre David Olito et sikoza Philippe Kutusonga na pesi mbote Cliff Nzuzi Ndombe na pesi mbote Picho Pacho asota likonko na pesi mbote tokutana na mbalasima na reportage mususu merci.